Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé qui interview moko na ba journaliste pour na koloba pe ko expliquer sur quelques sujets oyo mingi ya présidence na ye pe surtout ya coalition cache pour na kotalisa makambo ebele bokolana yango na édition ya mokolo ya lelo. Na même ordre d'idée, chef de l'État a s'adressé qui na cadre ya 61e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo pour na koyebisa na ba Congolais esika nini azwaki mboka, esika nini akomi na yango pe esika azali komema yango nyonso wana ekoleka na édition ya mokolo ya lelo. Côté na yepe mwana mboka candidat malheureux ya élection 2018 Martin Fayulu Madidi yepe na kwa na ye a s'adressaki na population kaka na cadre ya fête ya indépendance kasi mingi ayebisaki population à se tenir prêt pour na ko barrer route na tentative nyonso ya fraude électorale. Côté ya Beni barebel ya ADF babomi 10 personnes mokoka mokolo ya lelo pe ba enlever 10 mususu wana nyonso ezali ba sujet oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na lingala awande to développer ka ba actualité pe ba sujet ndenge na ndenge oyo ezali koleka na mboka na biso na ebete bozali wana ebele po bopona première chaîne d'information en continu na lingala po boyebete awande bozoka ba vraie information sûre vérifiable, c'est-à-dire awa formol et les kakate to pesa rabino ba information moko bio oyo boki ko vérifier pe boye ba ke certitude na yango to pe tozali ko beta mwanza. Donc awa to sala musala na ndenge ya solo pe na souhaiter bino bolandi malamu na édition ya mokolo ya lelo jeudi 1er juillet 2021 oyo naza na plaisir ya ko présenter. Ndenge na lobaki na ebandeli ya édition oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uta ville ya Goma azali ko séjourner asalaki interview moko na bandeko ya presse pe a répondaki na ba question ebele mingi pe bino bo se posaka na yango bolanda reportage oyo. Au cours d'une interview diffusée en direct à Goma na antenne à Radio-Télévision Nationale RTNC, président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondre na mituna yaba pandisango le jeudi 1er juillet 2021 na oetali salaire na ye chef de l'État congolais atalisi ke ayebi montant ya salaire na été solo penza salaire na ngai intéressaka ngai te kasi ezali pe ebele te pe na simbaka yango na maboko te. Sincèrement nazali incapable ya koyebisa bino somme yango elobaki président ya RDC. Naboye abetaki c'était que azali ko lutter pour na ko réduire train de vie à ba institution pour l'intérêt à population. Donc salaire na ye ezali important te ya kolobela. Na o etali polémique sur 500 GP ya ba député, chef de l'État atalisaki ke yango ezali moko ya ba réponse na ba revendication ya ba élus nationaux lors ya dernière rencontre na bango na plénière. Il a talisaki que 500 véhicules wana ezali cadeau te ezali pe forme ya corruption te lolingi nini ya ko corrompre 500 personnes pe ezali na tina te. Abakisaki koloba ko ba véhicule to pe ba jeep wana ekofutama na frais ya ba députés nationaux lolingi esalemaka na ma législature précédente. Namotuna etali ancien directeur de cabinet naye Vital Kamerhe au azomi na prison au mois d'avril 2020, chef de l'État congolais à Lobaki Boye, je cite, Vital Kamerhe c'est mon frère pe nazali totalement désolé na onyo sezali ko komela ye kasi nakanisi que contrairement ya ba onyo sezali ko lobama Vital Kamerhe azali moto moko sérieux pe nazoli ki akozwa lisusu rôle moko très important a na mboka na biso abakisaki kolobake OEC komi déjà pe toujours déplorer yango koloba solo que Vital Kamerhe azali moto moko très sérieux pe correct pe toujours ki que grâce à intelligence pe expérience na ye akozwa lisusu rôle moko très important na kati ya RDC. Na oetali bovandi na ye na Est ya République Félix Tshisekedi atalisaki que akokisi ve na ye to pe
promesse na ye na population ya Goma pe aindikaki que a passé quelques jours kuna na ville ya Goma na Nord Kivu yambo ya kotalisa ko bientôt akozonga na ville province ya Kinshasa wapi ya kokoba kosala mosala na ye kasi ezalaki esengo mingi kovanda na kati ya Nord Kivu pe yimoko apalpe du doigt ba réalité sur terrain azongisi o ezalaki kotambola te na nzela pour que état de siège esala mosala nango pe kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo. Naboya atalisaki que armée pe gestion ya COVID-19 ezali deux priorités na tango o ezali ko préoccuper pona kimia pe esengo ezonga na mboka na biso na o itali vaccin COVID-19 Félix Tshisekedi président RDC atalisaki que azalaki convaincu te na vaccin AstraZeneca kasi ba vaccin mosusu ezali déjà commandé pe akozala moto liboso ya kokende kozwa vaccin elongo na libota na ye mpona koprêcher l'exemple pe kosenga population congolaise nyonso ba se faire vacciner mpona kolutter contre troisième vague ya coronavirus na boye chef de l'état liboso bapandi sango asengaki na population congolaise bazala na kati na bolingo pe na unité pour que ensemble tout mboka na biso. Interview et salami au lendemain ya 61e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo wapi président de la République en répondant qu'il a quelques questions d'actualité aux Zalaki Kotulisa population congolaise Kinshasa et l'équipe partout. Kaka na même ordre d'idée, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo azali ko séjourner na Goma na cadre ya 61e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo a s'adressaki na population congolaise mobimba mokolo ya lobi pona kotalisa na bango esika nini Congo azwaki yango esika nini tokome pe esika azali ko mema biso bolanda reportage oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adressaki na population congolaise nyonso mokolo ya lobi depuis Goma pour na 61 ans ya indépendance alobaki na côté politique intérieur pour na kolobela coalition FCC cash oyo et permetaki na yete à travailler pour na ko satisfaire population pe alobela ki vision ya union sacrée de la nation pour na bonne gouvernance ya choses publiques oyo et tikali seul objectif na bango na kati ya vision na ye pe construction ya état de droit na kati ya République démocratique du Congo ko yeba ko gérer ba frontière ya mboka alobela ki pe lisusu croissance économique oyo mboka et sali na 2021 comparé na 2020 pe croissance yango ezali mingi côté mine lisusu accord ya République démocratique du Congo oyo e concluaki na Fonds monétaire international oyo mboka e ko bénéficier na 1,5 milliard de dollars pour na kosunga ba différentes politiques sociales oyo ezali mise en place na gouvernement ndeti gratuité enseignement primaire pe accès na couverture sanitaire universelle. Côté ya diplomatie alobaki ke République démocratique du Congo est avancé mingi côté wana pe na nzela ya Union africaine SADC pe misusu lisusu kocha accent mingi na rôle monene oyo République démocratique du Congo ezali ko jouer pour la organisation internationale ya francophonie OIF en tant que premier pays francophone na bongo pende et pesi nzela na RDC ya ko organiser na année oyo ezali ko ya na Kinshasa 9e édition ya baje ya francophonie. Alors qui côté changement climatique PRDC ezali ko bunda pona ko lutter convenablement na changement climatique oyo selon accord ya Paris promotion ya numérique pona ko moderniser mboka na baspe ebele yango pe ezalaki maloba na ye na kati ya discours wana na suka nango asengaki na ba congolais ba multiplier amour du prochain pe amour ya mboka vis-à-vis na nyonso oyo ezali koleka pona ko lutter contre ba anti-valeurs pe kotombola République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Na cadre PKK ya 61e anniversaire ya République démocratique du Congo où ils allaient à indépendance na yango micro ya KNB et kitaki na terrain pour retourner na quelques Congolais République démocratique du Congo 61 ans après tozali wapi nini oyo tosali déjà comme avancé pe ba recul awa bazali na micro ya Peki Ilunga Olanda bango. Banda 1960 anati lelo toza na 61e année vraiment la kolobaki indépendance c'est pas na biso bilan eza nil négatif
eza vraiment négatif mpona nini so totali bien Lumumba ase précipitaka mpona kodéclarer indépendance tozalaki nano bien formé te parce que soki tozalaki vraiment bien formé batikaki biso na ndenge ya bien peut-être likambo engaki ekele ndenge mosusu mais tozwaka ngo na précipitation lelo oyo bilan eza négatif 61 ans sikoyo eza négatif babelge bakendaka na kanda mpona violence wana Lumumba asalaki bango bakendaka na kanda peut-être à la longue ata so balobaka kenda babelge bamute ya mabe peut-être à la longue balinga balakisa biso monoko na bango peut-être balinga mpe balivre biso basecret mosusu mais tellement ke ezalaki na ndenge moko ya violence ere mosusu yango nde bango bamonaki kasava to privé bango makambo mosusu mais tala lelo biso nde tozosibir malgré tout ce que esalemaki mais lelo oyo pays souffrance sur souffrance mutu moko te akolobaki oyo naza bien na mboka oyo aza te kolanda mwa mike oyo baza na yango wana te majorité même 95% bacongolais souffrent du coin au coin bazo souffrir. Oui, na tofeta ba fête ebele à indépendance mais so tolobi total la bilan il y a 61 ans oyo depuis ba pesa biso indépendance bilan est largement négatif puisque so totali na ba pays africains au toza na bango ba pays voisins do en Afrique mobimba donc pas na biso pena toza na lo côté par rapport ya batu mususu toza na bango indépendance nzela moko biso en tout cas toza na distraction makasi toza na makambo ezanga tina tolingi kokota na babiloko oyo ezomema mboka na eloko te oyo ezopousse biso toyinana moko na mosusu na mboka na biso mboka na biso bapesa biso indépendance na mutema mabe na bamindele babelge bapesa biso indépendance na mutema mabe bopesi indépendance mais bokangi économie bato badévelopper comment et récemment awa bapays africains surtout bakendaki kosala baconférence ya Afrique na Europe donc vous voyez que na Afrique awa indépendance eza te indépendance ya monoko oui mais na ba acte na yango indépendance eza te puisque bazo considérer biso kaka lokola ba esclave na bango alors même ba président na biso africain bakena koluka légitimité na libanda ya Afrique babimi awa bakoluka légitimité ba pouvoir na bango soit en Europe soit aux États-Unis alors nous ne sommes pas indépendants jusqu'à présent. Bon, normalement, nga esala nga pas si tango biso ba africain personnellement tu vas comprendre mo kilenge kendaka te. Indépendance to betaka masolo wana en soi existe raté pour ce tali monde mobimba lelo indépendant toujours na mwa batu moko boye. Ah, faut sikoyo ba luka ba sunga biso ba congolais. To lungwa na vision wana ya keno to ponaka ba konzi to sala ka boyo sinon ta na groupe ba batu moko ba vandi quelque part. Même bamboka bango bakanisa keza indépendant ezaka indépendant te dépendaka kaka na bato wana alors ole tobetaka masolo ya indépendant soki mpe tosenga indépendance ezalaki na volonté na biso te kaka bamboka wana nde emonaki ke Belgique akomi koprofite na biso kale tobotola ye mboka wana bacreye yango Lumumba azalaki pressé te bato nga naza koloba wana nde bamema ba Lumumba wana parce que Lumumba azalaki ye moko te malgré totamsaka kombo ya Lumumba azalaki ye moko te bato wana oyo asongi wana oyo ti lelo bakontia kokabola manduke mpa bandeko na biso mpona baintérêt na bango bandeko wana baya baboma biso tokufa mpona intérêt ya bato wana ezaka kombo mais mpona ngai fallait pas tozwa indépendance fallait tocontinue kovivre na esclavagisme mondele ke na esclavagisme oyo ya bamiyibi ya bapoliticien oyo bakotisa biso mpona ngai papa Lumumba arezonaki na ye malamu selon ye mais selon ngai peuple congolais arezona ye malamu te donc po banda baloba kombo wana mpona biso toviva yango te ti kino lelo donc fallait pas tozwa indépendance wana bon colonisation longo na mundele mais kotie mpo bapoliticien oyo miyibi ya Congo lelo bazomanipule biso na ndenge na bango. Lumumba azalaki pressé, il fallait kotikela biso ti tozwa indépendance dans les années 80 wana babelge bakokaki kotambwisa biso komonisa biso ndenge tokosala mpo babelge basengai to continue na bango ti jusqu'à na ndenge wana mpo batika biso tokomi bato mais ntango tozwi indépendant tozali bato te zéro eza ndenge moko na ava bamindele bakuta biso na 1885 toza sikoyo presque ndenge wana
Côté Nayepe Mwana Mboka, candidat malheureux à élection 2018, Martin Fayulu Madidi, Yepe na kwa naye à s'adresser qui na population kaka na cadre ya fête ya indépendance, kasi mingi a ebisa ki population à se tenir prêt pour na ko barrer route na tentative nyonso ya fraude électorale. L'occasion, il y a 61e anniversaire de l'indépendance du Congo, président a décidé, puis candidat malheureux. Dans l'élection, il y a décembre 2018, Martin Fayulu Madidi a s'adressé à qui la population congolaise wapi. A félicité qui combat ya ba martyr ya indépendance pe musala ni makasi basalaka kino ya kopesa bomo ina bango po na kopesa RDC lipanda topé indépendance na 1960. L'occasion moko wana mwana mboka Martin Fayulu a conscientisé ki population kosenga bango batelema pona kotombola ekolo pe kotonga mboka na niveau ya ba richesse oyo mboka RDC ezali na yango na boya talisaki ke kimia pe prospérité na RDC ekoleka na nzela ya ba développement ya ba industrie de transport pe infrastructure ya communication banzela ba rail ba port ba aéroport pe nyonso wana ekorelie ba province ba territoire pe République démocratique mobimba ekosala ke RDC et se développer na boende AVA qui population na o etali maponami ya 2023 pour base la vigilance pe ba barre glissement pe tricherie na maponami o ezali ko ya oye azali déjà komona selon o ya lobaki toujours na même ordre l'idée moko ya ba leader ya la muka Martin Fayulu Madidi asengi na peuple congolais batelema pona kosenga justice et salema na ba nyonso bazali cité na rapport mapping na o etali état de siège mona mboka Martin Fayulu azalaki sceptique kotalisa ko état de siège ezali wana pona kokanga liberté ya population ya Nord Kivu pe ya Ituri ezali solution te selon maloba na ye pona kosilisa guerre ya Est. La boya senga qui que communauté internationale est sunga pour que RDC ait organisé ma ponami ya kitoko peuple volonté à peuple et salema asuki saki discours na ye ko senga bolingo ya Congo pe entre congolais c'est-à-dire que Congolais alinga moninga na ye Congolais pe ensemble to bunda pour que nyonso ezonga malamu discours o ezaki na occasion ya 61e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo o ezaki commémoré le 30 juin 2021 Kinshasa et l'équipe partout. Bande Golabiso ya Beni malgré état de siège mais bazali ko continuer toujours ko la mokolo ya lelo 10 personnes mokoka ba kufi po eti ba bomi bango na ba rebelle ya ADFP 10 mususu bazali porté disparu awa bazali ko pesa biso détail na nombi pila 10 personnes ba kufi na butu ya lobi mercredi 30 juin kotane la tongo ya lelo jeudi 1er juillet na Beni na Est ya République démocratique du Congo ezalaki na attaque moko ya ba force démocratique alliée ADF moko ya ba groupe armé affilié selon États-Unis d'Amérique na groupe djihadiste État islamique EI ndenge to aprenaki auprès ya armée congolaise butu oyo ezalaki na attaque moko ya ba ennemi ADF peut to perdre une dizaine ya ba civil ndenge a déclaré ki na AFP lieutenant Anthony Mwalushai porte-parole ya armée na région oyo moko pe ya ba correspondant AFP alobi ke amonaki 10 corps ya ba victime na morgue ya hôpital général ya Beni na province ya Nord Kivu ba habitant oyo bazali na état moko ya choc pe bazali ko luka kutu te ko sala ba déclaration moko na quartier Rwangoma na sud-est ya ville esika oyo attaque oyo esalemaki ba jeune bazali na kanda ya ko sakana te pe bazali ko défiler na ba corps ya ba victime oyo na ville pe esali scandale moko ya makasi pe bazali ko yemba banzembo moko ya mabe contre armée pe le sous-souna état de siège où ezalaki décrété depuis le 6 mai na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décision oyo exceptionnelle oyo ekotaki en vigueur na ba province oyo mibale Nord Kivu na Ituri ezali na objectif ya ko mettre terme na ba activité ya ba groupe armé oyo bazali ko menacer quotidien ya ba civil congolais chaque jour. Beni na ba environ na ye bazali ba cible depuis 2013 ya ba groupe armé ya ADF ba responsable ya ba série ya ba massacre et belé oyo écoutez au moins 6000 morts na République démocratique du Congo d'après des comptes ya épiscopat congolais.
ba ADF oyo bazali ba rebelle musulman ougandais oyo bazali kosala désordre utata moulayi à peu près 25 ans na est ya République démocratique du Congo na bongo état de siège oyo musala e kosala nde yango oyo armée azali kosenga collaboration na population pour na mettre fin et kocha terme kimia ya solo oyo congolais nous azali koluka ekota na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Le 1er juillet, Mokili Mobimba célèbre la journée à bandeau blanc. Journée à bandeau blanc est significative et puis kotalisa na motunyo sondengeni akolite contre pauvreté na mboka na ye et sikanya so o azali ko fanda. Naomi Pila a plus de détails. Le 1er juillet à chaque année, Mokili célèbre la journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté. Journée Ango étira origine à opération plus d'esquisses Oyo. Première édition et Salemaka en France en 2005. Moutatango Wana chaque le 1er juillet Ezalaka institué journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté. Na occasion, batu balataka ba bracelet blanc na poignée de main pour na kota et sa bonne intention et la population oyo ezolukatango nyonso progrès concret na vie quotidienne na bango. Bracelet oyo ezoko soutenir action mondiale contre la pauvreté. Coalition na origine ya journée ya lelo ezali l'objectif ya ko interpeller ba état oyo signaka objectif ya millénaire na 2000 ans pour respecter engagement ou ezali ko réduire pauvreté na kati ya mokili mobimba. Na mokili mobimba plus de 60 organisations et ba syndicats oyo sangalaka chaque année pour na côté lemela oyo ba bengi pauvreté oyo ezali na kati ya mokili. Action mondiale contre la pauvreté ils ont regroupé ba centaines d'organisations et ba citoyens à travers le monde oyo à tout moment bazali côté lemela la pauvreté. Na occasion la journée à lelo ezali motuya makasi koluka komibimisa na kati ya pauvreté kasi soki yo moko kaka ndo bimi la pauvreté et la kisite que société bimi la pauvreté na yango il faut ba œuvre ezali ko singa ke communauté mobimba ebima na kati ya pauvreté se développer ndakisa ba projet ya agriculture ba projet ezali ko pesa misala pona ba susu balongo na chômage ba projet wana nde ekoki komema komokili tope ba communauté ba état et bima la pauvreté et sengeli kobosa na teko parmi la mboka ezali touché makasi na pauvreté RDC ezali na kati na yango esengeli kotelema pona kotelema la pauvreté kolata kaka bracelet na loboko te kasi na nzela mosala moto nyonso amitia na kati ya mosala atika distraction pour que ateleme la pauvreté ce qui ndako moko elongoli pauvreté mosusu elongoli pauvreté communauté kolongola la pauvreté mboka moboko kolongola la pauvreté na nzela ya mosala pe lisusu na nzela ya lisungi ya gouvernement oyo akoki kofacilité ndakisa ba projet ya ba jeune oyo akoki komema développement durable na kati ya société na biso. Que vive le 1er juillet, que vive la journée de lutte contre la pauvreté. Kinshasa et l'équipe partout. Dans le club Motema Pembe azali sacré champion. Il y a un championnat oyo ya Coupe du Congo 56e édition na yango abetaki mokolo ya Lobina Sangaba l'NDP a gagné bango na 1-0 pour le reportage oyo. Darin Club Motema Pembe a remporté 56e édition ya Coupe du Congo après qu'on s'imposait na score ya 1-0 devant Sa Majesté Sangaba l'NDP mokolo ya Lobi mercredi 30 juin 2021 na stade de Martyr à l'issue à match moko oyo ezalaki tango molayi arrêté pour la raison il y a insécurité alors que score ezalaki nanu ya 0 but partout na deuxième mi-temps ti na ba 15e minute ya fin rencontre oyo ezalaki interrompu na arbitre pour na cause ya ba jet de projectiles oyo ya ba supporters ya DSMP babandai ko sala po babandai ko réclamer penalty moko oyo ezalaki non accordé à trouble oyo notamment a causé plusieurs casses pe ba dégâts na ba tribune latérale pe tribune d'honneur na présence kutu ya ba officier ebele oyo bazalaki wana ndeti ministre ya sport Serge Konde oyo ayaki ko remettre coupe na vainqueur ya rencontre oyo
pendant moment yango ya tension quelques joueurs ya sanga balende kutu bazalaki touché na ba projectile pe bazalaki ya kozoka raison ya mécontentement ya équipe oyo ya Mbujimai bazali ko dénoncer mauvais traitement pe insécurité na kati ya stade de Martyr. Plusieurs minutes après arrêt ya match oyo pe évacuation ya ba supporters na stade de Martyr na ba élément ya la police arbitre central a coordonné que deux équipes oyo ezonga na pelouse pe et poursuivre match. Na bongo équipe ya Kinshasa 200 pe ayaki ko pousser barre très haut pe ayaki ko obtenir corner moko oyo ezalaki tiré na joueur Borel Tomanzoto pe ezalaki transformé na but na nzela ya Dezim Bomba na 86e minute ya match oyo et permettre na club na ye et à remporter coupe oyo. DSMP donc a représenter République démocratique du Congo na coupe ya Confédération africaine na saison oyo ezali koya pembeni ya ve club oyo asilisaki 3e na championnat ya Linafoot Mazembe na Maniema Union bango bakobeta Ligue des champions ya CAF. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance et fidélité où vous allez collembater copier sur la première chaîne de formation en continu à Lingala KNB News. Ici quand puis rédaction ba warrior bazali ko sala musala kitoko na caméra o na monaki Peggy Ilunga papa social pe Mopanzi Boye ezali bongo Hervé Zaka ngala komisa triple pour mo po azali ko sala musala kitoko pe Boye bieti awa boy nde bomonaka oyoyo exercice oyo mutasala ngo komona papa Timothée Kayembe na régie musala ezali ko sala makitoko édition ekumbamaki na Naomi Pila sous coordination ya grand prêtre Kakane Boyebi oto bengaka grand lion. Il y a communication na République démocratique du Congo, Jimmy Bukendi, Chimanga. Tukutei na mikolezeli koya en attendant Kande Tomesana, Koloba, Kinshasa. Et l'équipe partout, oui. Réalité ya bana kino